Salut, salut le monde, salut Bandeko Bozolo Nabiso à travers votre chaîne Feza TV RDC. Il y a Yemoko Mabela Dinganga, merci beaucoup. Partout Esika Obozwami, merci beaucoup Esika. Tout Bozali, abonné Nyoso ya Feza TV RDC. Tout ça la ndenge to lobara bino. Ozu vidéo pesa moninga na WhatsApp, pesa moninga na Facebook oye ba Kejeri Kobetox 207 de la presse à Lubinini. L'air est grave, bomoni na tie drapeau ya Congo na Kingo parce que l'air est grave na sport. Lelo l'air est grave na politique ité, lelo l'air est grave na musique ité, mais l'air est grave na sport parce que aujourd'hui nous sommes le 7 août. Mokolo yo bandeko belé ba tia mwa songi bandeko baloba loba. Oh, Flora Ibenge ba ese biso, Flora Ibenge asali classement mabe, Flora Ibenge asali boye. Mais lelo mwana mboka Flora Ibenge le coach Android oyo azo coacher équipe nationale, azo coacher Vita. Auti ko démissionner na tongo ya lelo. Sango ya mabeto ya malamu ekweli bana Congo parce que eza pe na bato mosusu ba sepeli na démission wana te eza pe na bato mosusu ba sepeli balobi atika na ye alembisi biso bato mosusu pe balobi ba sepeli atika na ye po baleki kofinga ye. Donc lelo to ko solo lango makasi, mais avant to solo lango makasi na kosenga na régie bazwa bana mboka oyo balobaki lobaki par rapport ya démission ya Flora Ibenge oyo atiki équipe nationale to ebite équipe nationale siko etika ina balabala. To ba préparer déjà coach mususu oyo ba kopesa ye po ete a continuer musala wana. Donc to kenena na micro balader to salaki avant na kotisa mwana mboka gote business oboyebi to salaka na ye ba analyse to solola na ye makambo mboka to solola na ye to tonga na ye to loba po ete Congo to tonga Congo. To kena micro balader to salaki bana mboka basalaki réaction na bango par rapport ya démission ya Flora Ibenge. Toleka. Bonjour Djogo. Bonjour papa. Bengo na kombo nani? Babenga kombo Arabi Salomo liko Djogo. Beta na équipe ni? Na beta na FC Kamwela. Ça division. Division D. Voilà, j'espère que Bouti Olanda na tongo na réseaux sociaux Flora Ibenge a démissionné. Yo ko banini par rapport à actuel. Bon, premièrement na sepi na acte sali po to zela qui a ça ba bon résultat jusqu'à présent de to tikolo mo na ngote. Après sa chance na batum sus. O ngaze na lo baranga. Après sa chance na batum sus bo zela qui est-ce que azaki kaka yemoko to staff technique to bato ebele pe il fallait ba démissionner. Bon, deuxièmement pe na mo na entourage na yo azela na ngo. Ndiango ndo sala ke no Ibenge a ndo trébicher. Par rapport à l'entourage na bango, mutuni no koyeba ke après Flora Ibenge yé pas démissionner nani. Ouais, Mouni Zahira, il peut aussi démissionner. Pour Nangai. Voilà, merci. Merci beaucoup papa. Bonjour. Bonjour. Na bandeko nyoso to ba na internet ba koyeba kombo na ba o ba mona na ba o ba mona. Voilà, kombo Nangai Noël, ming ba benga nga ingénieur Noël DJ. Ndé yango wana vraiment ba o ba yebinga mingi zaka ingénieur Noël. Alors on a un football, j'espère que même équipe nationale est Solanda. Na landa nga po na zamwa na mboka final landa ngo est obligé. Il a auto démissionné na tongwawa analyse ni noko sala to malobani noko boza contre ou pour. Bon pour ngai, pour nga na sepeli. Po Ibenge o ya sali na kati ya mboka na biso Congo ebele pe ba anda ndi maete. Mais ngala banda lo bakutu ke so Ibenge zaka papa na ngai, papa na biso. Ngana simbe na liboko pe ndatika mamba match. Oh. Vraiment oza bongo atika équipe ndenga atika ngo. Azonga lisute. Asali pe trop bat pe mandimi été. Donc quoi pe bat pe mandimaka été pour nanga pe na sepeli avant na parler. Donc pour éviter à kolobaloba Ibenge boye na boye avant na parler. Avant na parler chez akipe makamba vita. So pas moi na vite et simba lango te. Oh yes azwe belé. Azwe belé. Na fi pe ko ko soit trop te. Baya barré au ligola aux trop. Atiki Costa au mari. À vivre. Pour y pour ça nezala qui Ibenga lungwa ya tikala. Costa mari pour ça nezala. Ya kasi. Alu entraîneur ya ocha. Ibenga vanda. C'est normal. Voilà. Conseil ni noko pesa pena ba dirigeant nyo surtout ba tikali ba ki para sport parce que sport ba congolais ba linga sport makasi. Ba dirigeant ba tikali na équipe nationale. Bo bino pe boyebela.
kozwa trop kaka pour équipe nationale te kolanda te kaka après équipe nationale ovanda wana ibenga kei na raison oya mona kuna boyebi te oya mona soki bino bozalaka na ye boyebi bino mpe boyebela te eza dimi ya te eza dimi ibenga kei mwana mai bato botikali wana botala nga na tv boyebela. Bonjour papa. Bonjour. Babenga na kombo na Babenga na kombo Eli. Olanda pe mabale. Nalanda ngo makasi. Alors le Olanda mabale Flora ibenga tiki équipe nationale. Pour na yoza d'accord ou bien oza contre? Naza contre yango pour parce que na contre yango pour na nini pour parce que apesa biso kani. Yango ana na sepe na ngote po. Biso shani. Apesa biso shani po yango ana na sepe na ngota longa. Il fala tikala. Siko pour na yona ni fala longa. Pour na ngai akoko longa te. Atikala ka bongo kaka. Et voilà, j'espère que vous avez Banamboka ba solo li Banamboka ba lobby par rapport à la démission à Flora Ibenge. Jean Flora Ibenge désormais à ça c'est une équipe nationalité. Donc à longwe na ye a tikine équipe nationale. Boki ne Banamboka ba lobby wana. Moto na moto za na vie na ye ndenga lobby. Parce que biso to tika micro na biso etambola. Émission yango na yebisa bino chaque fois so bozwi émission Jerry Kobetox bo partager et on sala bien parce que sangwe kende toko tisa mwana mboka Gauthier business to solo na ye on a zokolisa déjà la zo ba bonjour ya Gauthier. Bonjour Jerry Kamiende, bonjour. Voilà pour ça la muke a poto zo solo lelo ma solo ya équipe nationale na biso équipe nationale na biso kendaki kan to leki na meilleur perdant troisième meilleur perdant. Mais lelo, le 7, Flora Ibenga démissionné. Yo so sala analyse nini na démission na yewan. Bon voilà, eza scoop ndenge to on a 11h, to moni réellement kazaki na Fekofa a déposé démission na ye lokola mutu ya maele quoi. Moni mutu ya maele za mamso vandi, asala ka on tout de suite so asala ngo pona na pression te. A vandi à réfléchir a moni que le moment était venu a kende ko déposer ngo. Bon voilà, to ndimi ngo ndenge to ndimi ngo. Mais il faut que l'obé la paix, Flora Ibenge non. Azaka kamuto salaki a échoué te aza mutu azana na bilan na to sala bilan ya la Flora Ibenge banda ye une équipe nationale ninya pesi biso et puis ninya kokakite et puis total a sikoyo à venir l'équipe nationale ngo. Flora Ibenge ndenge tonon senga longwa. To atikala bo alongwe et après nous surtout déjà faut projeter quelque chose non. À Longwe, si tu as kanisa na ya ko remplacer. Donc nous surtout faut ça les lango analyse à mukolo malelo so ko permettre. Voilà, tout ça l'analyse ya moi minute muke, ya ngo pe na to tuna motuna mo sikoyo. Tant Flora Ibenge a démissionné. Voilà fédération ba peut-être ba yeba quitter, ba prendre ngo sikoyo. Léopard na biso. Parce que tout ça déjà pour le moment on a Gabon, je crois bien na pays mo bo na éliminatoire soki ya chan soki ya nini. Nani wa ko kamba sikoyo Léopard. Non, et cause la surprise pour Nabiso, mais la surprise pour Mokondia Fekofa. Mais de toute façon, on a déjà dans les réseaux sociaux qu'il paraîtrait Claude Makele Laza, candidat favori, il y a Mokondia Mboka. Ce que c'est bon parce qu'il a le sang congolais. Ça a bagué comme français, mais c'est tout bien moi et Mboka. Soit aux Angos, ils bien. Mais on a l'amené dans le banon. Et ça, surprise pour Nanganayo, mais ça, surprise pour na. Constant au mari parce que Moudelbosso notre pression c'est constant au mari au moniso même to comme niveau tension là qui quatre équipes nationales constant au mari déjà na ibenge bana ko simba te yé déjà na mokonzine na tant ba bana ko simba malgré ba sécurité na biso a démissionné mais tellement pression constant au mari leki ba travailler na si comme tu connais en Égypte na pression na tension ko sakana te moi boyo kanezala te voilà a démissionné na ils ont comme ça surprise pour na consommer marité ce que yé mutu a fait kofa yé mu dans le bakeno yé mu dans sala ka choix désignation ya entraîneur il faut l'équipe na fait kofa a yé ba ki consommer ibenga ko démissionner abanengi déjà ko se préparer na ndenge parce que ndenge tozali awa tina ba novembre déjà novembre ou octobre dans 2 mois faut tozongla na déjà na éliminatoire ya Coupe d'Afrique ba bongi sini c'est bien bon to se pela ke ibenga ke et après nanya ko zasuko équipe nationale de tikai na ngona balabala ba bongi sakini c'est déjà prévisible que ibenga ko démissionner naï bana mboko msuba komelinga na ba réseaux sociaux babi
Ce qui est échec, il y a équipe nationale en Égypte, et ça Flora Ibenge Karaté, et ça ba Constant Mari, et ça ba staff technique, il y a côté business au solo bani. Papa, staff échec il y a tout le monde. Donc staff dirigeant on a tout. Staff technique, administration, il y a fait quoi je le rôle à Bolassier. Ibenge Boya qui est biso de Ibenge Boy naie Bolassier. N'a pas pression pour que Bolassier y en a. Et ça est Constant Mari, to yé bien on batigno surtout. Moni. Donc, échec, on les a partagés. Comme si mes ententes entre Flora Ibenge et Constant Mari. Déjà par rapport à choix d'acteur. Déjà par rapport à choix na bango, ba yo kanagité bango mi balé. Omoni, ba tikele bango suka ba sali ba sali on to sito to échouer to zongi ndenge to zonga ki wana meilleur perdant to kepe arbitrage pe salaka likamuté to zongi na biso. Mais si ko ndenge Constant Ibenge akei nde souci na nga yangwana, il sera remplacé par qui? Choix o ba ko sala wana. Ba osala ngo ba critère ni ba ko bazwaka pour que par rapport à RDC ningiza lelo to comme 10e biso to za 3e to comme 10e na CAF lelo critère ni surtout on a faut batala nanya ko remplacer Flora Ibenge o ya ko remplacer Flora Ibenge faza la muto o ya lekie aza déjà na ba nini mobo so to talipe palmarès to moniki a sala gagner c'est bon. Voilà, tu retends un peu message ba mboka mususu pe ba komeli biso par rapport à analyse to sala ndeko muso alobi. Pour nini Flora Ibenge a démissionné kaka yemoko, il fallait d'abord Constant Mari Kutu à Longwa pour ende mutu azo bomela biso vraiment football. Ya Gauthier lilobano zo. Ah okende papa, okende. Bila Constant Mari zanine, azana fédération. Yepe fortala Ibenge tali mo bila na e o azai na ngope. Bazana même bila na Constant Mari. Vous comprenez? Ibenge donc Constant Mari ngela il faut akende batu ya sika baya maele ya sika eya. Je vais bien dans le bas qui n'est bandeli. Ce qui vous a la maquille, les alango bien poisa, azapé mon amboka, surtout que Fatia Lingi a travaillé plus. Na banamboka to promouvoir expertise. Il y a banamboka expérience à banamboka, c'est bien bon. Mais ce qu'on soit total pénigne à maquille, nanini naï, azanani, parce qu'une équipe montosa déjà awa et Simba quitté, kataki contrat. Ce qu'on a eu qui a commis directeur technique, il y a bana. Na niveau à Chelsea. Aza Souba joué Sukoyo comme directeur technique, je pense. Na Chelsea Junior, quelque chose comme ça. Pour Nangana Lingi, Azala Mundele, Azala Mutumundi, mais Azala Mutoyo, Azana Palmarès. Pour toi, on a besoin de Mutuana. Azabi gagna, ça pesa, ba coupe, ça ba nini. Toko za Mutabongo. Mais là, on a compris raté. Surtout nous les Quinois et surtout nous les Congolais. Football, ils ont 3 résultats. Victoire, nil et défaite. Les lots de défaite, et comment Moutoueli Bosso a fait ça entraîneur. Peut-être entraîneur a appelé le lot. A Sibir, Constant Nani, Flora Ibera Sibir. Ah papa, Morino kout ba Sibir, on s'en a football. Ba Morino, ba Sibir, ba Guardiola, ba Finga Bango, ba Nani Sateni son oya Italie. Ba nani. Coach na biso ya Realo ba oti ko finge kala mingi tawa ezana ngo loi ya football ezana ngo momesa na football ezala na ka bongo vous comprenez mais je pense mon ndenge mundela sala ka 2 mandats so tali na premier mandat mukonza mboko ya ka travailler ka makasi mais na deuxième mandat mo na komi kolema pourquoi charger les kaka eza pareil na ba makambo ko ba football eza monde ya pression déjà ko zala 10 ans équipe nationale les belé pour na coach eza vraiment belé donc so ba to sala ka taba pe sa bango mandat moko avec objectif. Son objectif est de s'imiter ok. Nini staff nini fait de président fédération nani ya Égypte auto kenda. Objectif balai nango ba remporter coupe en Égypte. Tant que s'imiter na bango na ba coach ba yingo moko ba dépôt ba c'est démission na bango ba kei. C'est que coach roya aya par rapport à objectif. Ezala makelele, ezala tayo gérer so kozala ki coach oye wana. Ezala ngai. Ba dio par rapport à un objectif. Ba oui papa mon neto jua objectif na yo ya li comme Isabiso na l'équipe Sabiso au moins demi-finale. Ce qu'on atteint demi-finale au long bon c'est bon. Et ça quand plaisir à Zalaka wana atteindre un objectif à Zalaka non et simbaté. Na ba mboka tout ninga to moni makama mbo bale ninga zo kende bazo zo ba coach par rapport à un objectif. Même le long na football professionnel bazo zo joueur par rapport à un objectif. To di wana loko la 9 aux na poti la biso ba bi. So to mono ti ba bité papa saison ya et simba souté. Alors il y a côté business question musuba na mboka pe batuni. Est-ce que sélectionneur mzasalaka classement au satire y équipe nationale to président fédération? Papa patron y équipe ezali coach.
yenda yebi a sélectionné ba joueur bi na misu na ba par rapport à l'équipe nationale to na joueur moneti Glodingo na siko akena Dijon aza na Dijon kuna akeka ka Dijon mais faut landela yi ah ba ne ko beta so comme na Dijon kuna zo beta est-ce que faut to checker par rapport à temps de jeu azani na ngote par rapport à physique azani na ngote faut to checker ka Glodingo na par et là ozo boma biso lelo na RDC na Léopard nostalgie le joueur le Mputu joueur Mputu trésor Mputu parce que ça pour la nostalgie pendant que nani miya okuta no continuer ba deuxième mi-temps ba match muso zo vana na ba deuxième mi-temps ba continuer comme le la joker na mazembe mais na nostalgie ba tiki moi non Fabrice Ngoma o azali ki na temps de jeu ko sakana un bon 8 ça il y a un goût polémique ba bi mukolo 8 ya zo 8 na ye dosa 8 ka ça soit ka pesiet mais ce total bien au fait ce total bien ce total trésor pour tout par rapport à nostalgie. Au fait, Azaki sous na temps de GT, physiquement Azaki sous sa pointe. C'est un bon joueur. Oh ya sepeli sabiso, asala biso ba bien ba gagner coup de bazo drapeau na bango, ba pesa. Mais tant on est les gars qui football la bongo. Voilà, merci beaucoup to komi na suka ya Gauthier likanisi na yo na bandeko nyonso to sportif baza libanda, ba sportif baza même na Congo ou na République démocratique du Congo et surtout peut s'adresser na fédération parce que ba bi fédération pratique na charge. Bon. On est congolais, biso lit na biso na ben mission tozo leka eza pour na ko motiver biso ba congolais to linga Congo et puis to linga na biso ba congolais ceux qui to lingani nous serons forts ceux qui to lingani to ke de l'avant sire na ko lingana ningo banini o azan likanisi malamu apesa o azan loko ya malamu apesa o azan na connaissance moko bu aya nango o azan expertise aye nango to sangisi makama moko ke pardon to na mama bal neti siko ba moyibola o mote makele ko mokita parce que bâtir un expert à la matière. Au moins, comment il comment quitte. Donc c'est que la fédération peut constant mara longwa. Faut bâtir un expert papa. Constant mara mamba le tech ne mamba ya basket. Basket peut avoir une coupe d'Afrique. Eh, asungi la kuna. C'est dire que mamba football oyo. Faut pas il a biso ba expert. Neti ba shadani ngon, shabani nani nonda. Abanda kolela makambo banda kala singa kame kosomari na bisa kuma chef coutumier na nini na fédération. Un chef coutumier qui ne bouge jamais. Vous avez donné maman football net ba Claude Makele ning bazoya wana. C'est parce qu'ils sont des experts. Ba ya basala musala na bango. Ezala na comme coach, ezala comme na fédération. Faut pas la biso un expert, ningi ba tseli biso monda mo konza mo ka fa na bité. Docteur Mouyembe c'est un expert. Tant ba tieka o monter ebola. Et puis alors dans 3 mois, Toyoka sur le soleil bola na Congo. Voilà, merci beaucoup. J'espère que Tokabwani. En tout cas, Tokabwani kaka bandeko, talakob lelo, mamba sport na vraiment na tenir sport. Pourtant on a yokika mamba ibengi malamu on a changé na lati. Moi survêt na ngana sala na ngo isali biso bien, na pesi biso ka mbote donc message na ngaka on a continuer koloba na ba église, na ba école, service mezonga, toté sur l'amour du Congo et l'amour entre Congolais et aux Alamalam. Voilà, merci beaucoup ya Gauthier Business na liste osali na yo. Voilà, tozaki bongo le 7. J'espère que Jean-Florent Ibenga tiki biso. Bandeko ya fédération pe bandeko bundisa ye. Atikeli bino ebonga. Na bino bato musubo koma ba chef coutumier, na bilongi musoto mona na fédération wana. Bo sala ke lokote, mais boso lingaka Florent Ibenga démissionner, a démissionner. Sikoyo, lokola démissionner, bozo sko coach obo sala makama malamu. Chan ezoya préparation déjà makamususu ezoya. Donc il faut bo timbela na grand boule. Donc merci beaucoup bandeko bolandi biso na Feza TV RDC. Merci Nabino. Ezaki fallait to pesa bino ka sango parce que l'air est grave na sport. Ya bo moni na beti drapeau ya RDC parce que j'aime mon pays, je suis du centre. Donc il faut dans le Belara Congo. Donc merci beaucoup Florent Ibenge reste toujours na Vita mais a démissionné dans l'équipe nationale. Donc coup de chapeau na asali ebele vraiment bana mboko no surtout bozali banda o wane ko tenir rigueur alongwa akende po biso lingana na biso akende wapi et puis congolais musanu ka kobundisa congolais Florent Ibenge na ba supporters na kata terrain ba komi ba coach na fédération et komi coach. Donc coach ici quoi kosala makama malonga ndenge nini. Merci beaucoup merci na ba ndeko tout bolaninga na Feza TV RDC bo continuer toujours ko s'abonner, ko aimer ba vidéo na bino ko partager. To ko kutana la prochaine soki nzamba zongite. Bo continuer toujours ko pesa biso confiance. C'était là votre humble serviteur Jerry Kobetox D7 de la presse.
Merci beaucoup. On se retrouve dans l'émission Koya. Ciao. Bye.